Le rap c'est toi qui ngiri bébé bité. Toi qui ngiri té, ngana ki na kitambo na zo na nda pas maman pas nanga. Le bras du apesi ako pesa pesi. Tant le bras du transport akei pas ngiri baby olia ya kitambo. Baby azonga ke ti est-ce que bazalaki pas fiancé Déborah na flat. A beti porte ça Déborah fond. Na bokende ite habité to kende ngana zone déjà vous parler na maman so la na. C'est mon quota. Oh. Quand le camo qui vient de ce camo, bah PC place à vendre. Parce que RPC plus on que là parce que what on fait le chambre. Baby à boya. On fait les chambres té barol balala sikamo naï. Habité pour tout les sikamo ko tu sais les l'autre côté. Bon. Zaki ça tabac na pondu tu on sikamo pour ça pour. Baby a pressé. Pressé. Bon on a collé la wana l'élité. Baby aza hypocrite et puis aza na lokuta makasi bao bavana na baby baboko la baby na bandako on a loba oyo baby ke on a la vérité bra ki kana deux personnes to ki na Yamado Karine Yamado oui abi ke baby aza hypocrite à moi ma bé na réseau na musala est-ce qu'on a allé réseau za biente bon ba photo na zo ngo bana moi c'est belé mingi bana poto pena groupe mona za kaza mingi bana poto bana la page yebike kuna fait les logo bimi bon baza on rapide mingi batinde la ngai biso na za ba groupe c'est ça mais yo ce bimi wana ngam wana bombia ngona kasi na panza ngo taka sirène na soko wana za ngona mabele na panza ngo yanga moko o bomba ah la sirène dans la boulot. Cordon, allô? Allô? Oui. Baby, bonsoir. Bonsoir. Et ça m'a tendresse. Oui, maman. On dit maman, baby, babengi, quel est le corps n'a pas habitué sur un tabou? Balodio, c'est l'émission. Obi ngana publier photo ya mutakala na yo. Nene banana ngwa ibisa ke makambo wana ke ngala publier photo ya mutakala to ko benga mama. Prince mutatindeli. Prince mutaebisi yo. Prince. Watu batindelo ko banga note na ke porter Prince plainte ko bombe lo to ba ke Prince mutaebisi yo. Oyoki mwana nga. Oui. Oyoki. Et puis lobby ngala zala besoin na oyo sa na émission na et ça to na France Kasavubu awawa. Oya, comme ça, on me ta presse, ça wangana. Baby, nazana mutanga WhatsApp yoka. Mama. Yoka mwana. Ati lelinga photo wana et prince a ebisinga na bino WhatsApp. Oui. Otie photo wana olobi ke ba publier ngai. Ngala tunye yo photo oyo ozi ngo wapi. Loba. Tina ese photo no ozi ngo wapi. Ngala moni photo wana o eza que nazana poitrine boye na lali boye na mbetu eza photo téléphone nga ba yibaki téléphone nga ba yibaki muto ayibaki na téléphone ne asalaki ba montage wana na statut yoka ateki na statut nde yoka na betie nini ezoki ya mibale Alexandre Maibile mona ndako nganga vidéo ya misatu Alexandre place on a publié qui photo na Bilamana n'a vraiment tendance. Est-ce que vraiment Azofa non c'est on pas nanga. Aze le côté. So même on n'a pas nganga pour notre chance ni azaki nango. Tant sous pour toi qui pas maman Olive. Wana ko 2016 maman olo même papa. Avant na 2016. Avant na ndako na 2016. Est-ce que 2016 maman Olive. Na lobi on lobi tant sous chance na ye soit qui biloko mais anga za pe chance wana te. Na lobi soit to qui biloko ne oui. Que tout ça qui m'a dit mais à l'écart nzela ni ya maman mais pour nanga so na zaki baby mais na lela mikona mikolo pour na comme na famille présidentielle et que na zalelo dans les néa muto moi on dirait craquer Michael Okamba,
l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré yo, na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Ça tourne avec Peggy Bokele. Bonsoir, bonjour à telle heure. Nous sommes en Abus en Africa Elengi. Merci à vous. Ce humble serviteur Nabino le gros site de la presse congolaise, Benji Benzema. Double Makambo, le plus beau du plus beau de la presse, comme dit Maestro Fabro. Père Abadjesi Naba Brian. Merci à Thierry Alino, Mère Abadjesi et Brian. Je vous invite, Bato Bazalarana. Dallas, Bokena restaurant Yolo Ezo. Restaurant Yolo Ezo. Parce que bon, on a mbongo, bolia ba malemba, bolia ba mbisa mai, pa ya Marshal Sauve Yanga, okende pa na yowana, bolia ba mbongo, bolia ba biloko na biso ba fufu na biso, bolia ba fufu masango, bolia ba biloko ta bena, bo tika na Congo. Pena na restaurant Yolo Ezo chez Marshal Sauve Yanga. Merci à toi, merci pour le soutien de loin de près, je vous aime tellement. Bato Balinga Benji Benzema en bonne santé, on est là toujours avec Peggy Bokele qui fête son anniversaire demain déjà. Bon anniversaire à mon frère, Botama et l'amour, c'est la part de ton frère Benji Benzema, grossito déjà, le plus beau du groupe, de la presse. Merci à vous, merci à Kodamboka et Willy Mochen et mon vieux qui me soutient de près de loin. Merci à Miss Inzao des gars matériels. Merci à Sandawa César Nanga Maria Mediop. Merci à Diane Mandika Mob International, toujours Bransaré. Merci à vous tous vos soutiens de prendre. Aujourd'hui, comme invité pour moi, c'est Tendance Kibinga, la sirène. Nabiso toujours dans ma cambo, 7 fois ma cambo, 1000 fois ma cambo. Je sais qu'il y a plusieurs fois dans ma biso, mais je crois que depuis l'actualité, on nous a réuni Internet pour un instant. Je vous ai dit que tout ça, quand Internet, on ne va pas bouger, on va faire toujours le travail, ce qui est important. Alors, inviter dans la soirée à Lelo, il y a Moya, il y a Boutou, il y a Lelo, il y a Tango, il y a Lelo, avec tendresse, tout solo là, tout sauf rien. Merci à archevêque de la presse Mike Lokamba, je te salue aussi. Na Pessimbote na Batutu, Tendance Kibinga. Dibinga, mon amoulouba. C'est comme ça on se dit. Dibinga, c'est Tendance Dibinga la Sirana. Moi na mouba kete pete mbisa kwa rum trakasko simbate bongonanga bodundango ou allons-nous moto. Où allons-nous les amis? Salango tonne. On a écrit na salate mais où allons-nous ezalo baka etingelo ba linga tozo kende wa merci donc écoute na biso yango tozo kende pas merveilleux ba solution na PC Mbote dans na kin qui séjour et puis vient na biso comme ya pas pour na PC Mbote ba qui droite na BBC Lukamba na PC Mbote malgré tout on a deux chances au monde à monter je sais que notre le toza le bazan na concert na invité au p concert il y a comment papa bet sa musique et mère va bet sa concert mon bet sa nani mais ici on a l'autre nani Ibrator, voilà. Ah bon, mais tu as tout ça soutien. Il y a pas de de bonne santé à attendre d'abord. Quand de bonne boy santé na pepele, na habité votre mon andé. Journée na pepele. Na pepele et je salue ba musique nanga tout d'abord ba musique nanga Karine Mokondi bana membre na bien comment na liboma Karine na pesi ba mbote belé vraiment ici kazali quoi. Merci Tendresse, le pénateur Luka parce que bon tu connais déjà l'actualité ça mais avant la bande Tendresse yebisanga nano relation ni bozana ngona baby aza mwana avant de pananga na 2016 et 2017 ba fin 2016 on bengi mona par rapport à nini on a beaucoup la baby aza revendre boso pa azaki pa ya mado na ibi acheter Karine Yamado oui azova pa ya mado alinga mobali ya mado abeta ye abengana kai mais yo biaza mona olinga so mobali ya mado oh alinga mobali ya mado ba mwana mo baby bato yebi baby ba baby ba 5 ans passé ba 6 ans 7 ans passé à baby to ba 10 ans baby na oloba baby avec moi mo po aller photo tinda e ko sale boya kebo
Dazaki mwana. Si bébé vanda pas. On sait point ni. On doit souffrir na famille na bango. Toi ina. Aza mwana mboudi, soki mboudi na bango kuna. Ils a vraiment fin fond quoi. Aza soki ko ba milier boye. Aroya ba tournage pour na ozo sur transport exaté. Parce que transport comme on ko permettre à comme ça tout petit tambo. Même matakune ko mwana te yango abanda préférer ko vanda et pas koto ba koto. Nde ya senga ki alila ipa ya mado avanda pe kolia ezaki ya malonga te pa na bango. Pa ya mado alingi mobala ya mado. Alinga mobala ya mado bengana kai na ndako. Nde ko bengane wana mako ba bi mwana biso to anda ko sala pe pa na nga pe pa ya mado. Nde mamona lo bok jiri ko betox sa bien. Bercy Philo ayebi po alinga pe bala Bercy Philo bakabone ne mona finalement il y a linga ka mi bale ba. Aza fille légère. Aza sensible mbela poto. Naïvité ce siko a changé. Auparavant, elle était comme ça. On va monter poto carré pas déjà qui ont. Vous comprendre. Après il aussi mais yo déjà qui balinga bataba mais yo jouer quand même. Motema ma bo maman. Nazapi na baleki ya basi. Le lobi que tu vois je na mboka mopaya. Tout ça na famille te bola mo tout ça la mara awa na mboka na biso te na mokilia ezonga ailleurs. To que zonga na baba na biso to boti biologie. Des motema on essaye que nazwa mwana avanda mais avec aussi des bébés normalement c'est fait que normalement nga tendresse un jour to ba période dans les na TV pour na roloba biloko mais na telle que ça on a sensé et ça na sensé et ça m'a depuis 2016 na matina rolo belango te yinde ya contre nda sala biso mabe bébé en fait to ba bengani ekuna place on vend des activités akoma on vend pa na nga na kitambo. N'yako tela nasuma bibi na kaleso pour nasuma na kaleso na mafuta ko pako marqué tout no linga mibala ba bato mususu me ba osumbi la kaka mafuta na ba kaleso oui retrouver ka lokwa mwana ngana ndozo monde na tozo des données monde a tozo quand même bon le quoi des données le quoi la voldi ndina ndozo ai posto de na sema be na obeta ai puis na zako bete à l'époque wenda sa koli makasi il faut ko lokaka na munoko je comprends papa na zo ki baby rangement na bananga baby wana ebinga bien mais comme ceux a vendu à monter quoi à monter mais il y a personne qui est au-dessus de la loi. Il y a personne qui est au-dessus de la loi. Juste tout ça dans le monde là. Tel que la mbeko azati. Juste tout ça ensemble mbeko. Bon, et là on y arrive qui obétailler na ba décret ti obambaye ba talent. Pas mal mais que tout ça qui est nga tendance na bambaki baby talenté. Baby a ovanda nanga na mona ozo charge à mwana. Ta jeune fille parce que sunga ko bando ça la kete. Petite sœur nanga Déborah à l'époque ando ça la théâtre té. Mais abanda ko ça la banda pour na tilo la salaka. À part théâtre ndena ko tsaki na makasi. Excusez asala kanaï azaki na fiancé naï fiancé ne azaki ne devra trouver sa fiancée te que non la salaka nga zarabu to sa fiancé naï mais fiancé na atinda rambongo et ko arrivé fiancé naï tango ko na kin fiancé naï to ko zo na aéroport kaka biso moko ba nga yaya liboso si na mona suka na tout aéroport ko zo fiancé à Déborah aina biloko to azaki no ba fantaisie c'était seulement biso to zaki nango. Et puis on a yaki membre de la famille morote nanu ayaki komona ye aye lelo apesi bezo sur lelo lobby nango nda bengi bébé bakenda na biso te parce que kenda tournage tant aye lelo lobby nango devra bengi baby na téléphone et le kaki ta bengi pananga na passer bébé apesi bébé qui notique quelque part de bakenda na bébé qui na agence parce que bon papa moi na devra tinda parce que étranger avant dans na Congo te après que l'on a bakubi bakepa ya mobali ya Déborah fiancé. On va la baby, on va la Déborah wana après yana kimbangiste. Na solo la wana donc bakoma qui devra présenter baby ten. Elle c'est ma cousine. Baby fiancé nanga communiquer ngandi comment fiancé de bossa na biso poza masola kala. Pour fiancé on a sima Déborah à Bali. Donc moi je t'en su communiquer ah t'es pas comme déjà marié. A comme marié na sima Déborah na temps normal comme marié na sima Déborah. Baby ça cause de divorce na moi c'est comme makambo bandaki yango. Fiancé na ki faki ba sala makambo ya mabala ya Déborah to ba ye ba vendre ba sololi kolia ba zama mneso ba baby tout na makombo komela moi ji papa ba komo kende pour Déborah bitin ba sololi de ba sololi nga sambela kana banga nzambe to ko 500 nzoto te avant le mariage Déborah pa bi OK nga pe na ko d'après mibeko na éducation na zwa na ko découcher te ko la na mobali te so mbali na bali ngati ko la pa na ye parce que Déborah na mobali na vrai di ba kutana na Facebook ba mona na ka boité si mobali ye ko ya yango Déborah na ba réserve na ba limite étalé vie sport de ba réalité ba na poto musu bazara il y a des conscients et des inconscients yango Déborah na ba limite
tant que c'est devra $2500 pour la préparation en sous bango et bango de mise bébé mobile devra être dans sac mobile devra quelque chose pour le transport ba bibi de bona baby na mobile baby ba vite bon ba vite transport ba lié ba on tina victoire ba on tina njiliti victoire devra bien toi que ngiringiri bébé bité toi que ngiringiri té ngana kinanga kitambo nazo na ndako pa maman pa nanga devra jouer à PC ako pesa PC tant devra jouer transport à Kei pas ngiringi baby olia ya kitambo baby azonga ke ti est-ce que bazalaki pas fiancé Déborah na flat a beti porte ça Déborah fond na bo kende ite habite to kende nga na zone déjà vous parler na mamba sola na c'est mon quota oh quand do kamo ki bende zo kamo ba PC place à vandi papa au monde donc na liso banda sola déjà yeba se ngaza kimbangiste yepe beba sepe connaissance na liso wana wa ba kini ba Déborah nga pena sembe na kimbangiste tant que kena abali sur le sauter papa ngai tout ça quand beto kimbangiste papa na biso azaso ka porte sur ngani kombo kingani ya bien bon on a ka komone wana en fait na équipe a pour mbali bala nanga na bima na famille moi si nanga na famille na bino après na ki mpe église o biso église to bala ka biso na biso bino ko bala tanti Déborah ndazane tout ça to teki wana to va to ya awa to zo mo papa moi na tindaki autant. Et puis à part ça, à ça la casa salarié. Bon on pesa ko tinda po ba bon de prendre que je peine pas ça comme la Déborah ba sac pour que na pesa ko aïda ka Déborah me mettre ba sac. Petite sœur kaka. Ko sokola moi na Déborah to ko sokola moi na Déborah. Na no o sala bébé ça ko sala. Ngai ko moi na musala et Déborah. Apandi makamnya to que maman Déborah comme ça n'était pas ça c'est la limite à ce qui non tout se comprend to yeba na nous après ako panza mutumbala mako ndingwana te abisi ko pesa pitanti Déborah ngana biso to sufu to vana na mbude zo milela po azala ki pressé bébé za pressé bolanda ko lela wana lilité baby aza hypocrite et puis aza na lokuta makasi bao bavana na baby babokola baby na bandako ona loba oyo babi que on a le besoin de vérité. Bra que quand deux personnes, to que na Yamado, Karine Yamado. Oui, avec que bébé ça hypocrite à moi ma bé. Toute grande dame, et première dame, maman Olive, maman Bosso, maman. Ayebi open all bas, tu n'es pas na baby, tu as baby 1000 mètres musika na ye. Ayebi que bébé ça le kuta pas ça moi na ma bé. Et puis hypocrite, ba yebi on na lo. Maman Beto il y a 2016 il y a l'éloté to simi nani abando lo bani bon tumbi Déborah ah il solo mbale salier passe comment fiancé na tina ba mbongo bo babi ko passion na ba ko to sema na église mona ngala signaler que bo na numéro na mais nga so na numéro mais ngala signaler otika mais ngalingi to o balano atangai pour la famille pauvre, une fille dans la rue peut chercher sa vie. Tellement dans le bateau, je suis une fille pauvre dans la rue, en train de chercher la vie sur une ligne. Franchement, à l'époque, on a une pauvre fille qui cherche sa vie. Voilà, bon à bon à Koloba. Bon, Nathalie, c'est bon, on a eu cassé lobby. A dit de la PC, papa n'a pas de musique, des musique, à boy Koloba, qu'à se vendre à prendre à Kitambo, au mood. Bah lui expliquer mon temps avec pembuli tabi est-ce que RPC pousse on que là ce que wap faut le chambre baby aboya faut les chambre té barol balala sika monaï habiter papa tous les sika moko c'est les l'autre côté bon ça qui ça taba na pondu tiongo sika moko pour ça ce qui nen ki yongora les gars on a butunga na yo to yebité Déborah banda ko benga téléphone mobile bengi WhatsApp mobile mobile oyamba te pour mobile ndo sem sur wifi numéro mobile ndo c'est là Vodacom to sumba ke Déborah atila ke même mobile bele numéro moté ay be mambo ko ba crédit ngoto so bende ne ba ina été mutando sa on Déborah benga ko oyamba te Déborah ko benga betongo ngapena zebi ba été ngapena ne ba gina Déborah soki ayete aula na pa na biso na famille na ngapa biso na naibi de pas avant de aibi que baby aye pas la biso ngapena baby asana Déborah mutu bazui kanza ko benga na babenga to benga na mutazaki na kanti wana te vraiment baby nzoka la likona mbula pe beta raté et beti le kai bango na ebika bango na ba 7h baby aye na ndaku ngabni oh oye boy deni o tina lela na ngapa Bercy nani Philo Bercy camarade ne oh ti le na Philo balbanatal ngamba la Bercy
oya poto mais oui na constaté on a lobo aleka bébé aleka sala réplique alba on a lobi na kosi aleka alobo on a loba swesa lokuta aleka na loba on tofa baby ceux qui ont na loba za lokuta leko démentir ango ngapa mon normal qu'elle allait qui pas Bercy or qu'elle n'est pas Bercy elle allait pas mon bal il y a petit tueur nanga oh maman des aboués na voyager nazo kende pour mon bal petite après ça que na chemise a sta baby courage a single papa bango chemise parce que chemise moko ils ont moi blé kota boy chemise yango petango yaki azaki na maboko ngala mona kiango na tu nzo habité na sombi yango na sombi yango papa na bosa ko ba émission so bien sombi yango papa na bango ko ba écouter les prières ba prière na ba Congo apesa OK so ki yango kuna pa beau frère na biso asepe musala kwa ko sala mkemiki na pa simizela akene ba Congo na pesa sous transport akene tango akei ba dis de bras tango akomi abe mbanda tombola oyamba te akomi ba bise non oyamba te papa je suis en route bala bise ka OK et abani soki d'accord bien OK blo ma bongo de ra komi pe kuna na nzeto de bras kende akoti na tando mbanda na WhatsApp bala oyamba te akomi mbala ici akomi essentiel akota na Facebook akita ba mina ya baby na Facebook ba mina baby na Facebook depuis quand ba mi déjà na Facebook bana ba yiba na kapi bana ngam tsema ba yiba na amu be publier photo à la ti fantaisie or ekipa na fantaisie wana te atika on a sac ngapa na contrôle que n'était pas qui mbangu likolo asema mama ko sala mbamba kina de bora moni fantaisie ka couleur ya des bois couleur ya ngati po ngala truc de bora po de on doit partager l'obité ya oyo zwa o tati Frida zwa o Neftali zwa o Nere zwa o Nice zwa o Persis zwa o la mama zwa o on a ka biso moko wa de on doit ka to yeba mtoto do azwa ki bako mabo baby open up na zokosa de bora tali azume me baby ozubi loko yo wapi po yanga ngo na lati o yes kota ki ba rouge o bebe zu yango wapi tali pe kaka baby tutambola ki nae afongola ki sakite yanga pe ti tutambola na zina na kingo na tike ko yanga pe bungite na zana so ya zu wapi de vrai ko on ba inquiétude akomi na place mbala zaki mobala yambie ka bongo ba vandi anga sa so mbala c'est j'ai te parler de vrai vendre parle je t'écoute pour dire nga ba français moi na sona ya kitoko Miss Deborah Miss Mishika Deborah Mishika moi c'est moi kitoko moi na biswa non là ça non ça me ça te pour que déjà aza na bien que trois fois boss aza bien aza véhiculé leki nanga asa la place a bien afuta ma salon son lobby abato ndimate leki nanga afuta ya place a bien na commune moi bien ndaza do na le on a fait les promotions te pour aza pe na fiancé na Galate Deborah Obala fiancé na comme bani na lettre na olobate pour que Luka comprendre là ça na msala te donc voilà to comme nani Deborah comme pas mon fiancé na fiancé de c'est lobby avant boya pananga pour nous avons une agence pour papa moi nous attendre la kiyo au seul la place pour dire oh moi nyongo olobate wa lekeli yo mbanda kimi ngala musala nzambe ya solo bakosa angate nzambe nanga la kisinga oh nzambe banosa moi débat comme ça de wa mokanda oh mais expliquer ngana nzambe ola tsonde oui c'est vrai na kinde ko mbongo papa moi nanga bon na botine mwana siko il faut charge mwana nae a musika mboka faut pesa mbongo mwana nzambe bete ils ont tout comme quoi il fallait même pas c'est fait qu'il y a bisanga kada oh mais to ba to fait na biso ni oye oye ki lobby lelo faut tout so mususu pour na mono wa sérieux au pesenga mbongo le plan na biso ba programme na biso ba ya libala na biso oh ani so mazo pété kaka ozo mbaza na la haine quoi ozo mo si mabe ozo bombe na bombe lote na mo si mabete ça s'expliquer donc c'était sur la lobaki na hotel écouter na Facebook to sel bolungo na Facebook oyeti kotina mo tindelanga pendant te de mbonga bien tindelanga lelo yo o mati avion oyeto za na osiko on a comprendre non yo il faut na yeba yo après sur le seul geste la famille n'est par là je sais quand c'est j'allais na solana yo normalement faut que na bongo bala boy ko comprendre bon donc tout c'est compliqué trop nabi na moni bébé publier photo na ba fantaisie ngala za na bébé zongo wapi o bébé publier photo oui photo ça on jamais o tunaki na ngwa biso kwa kina ngwa mingi yango yo ndika tune dia malembe famille mo abina de famille mo na te famille na c'est que soit famille ba oya to ke ngana yo lobby nda yaki wana Deborah yaki
fait pas qu'il journée fait pas qu'il père famille na bango Deborah il a présenté Deborah na famille ba ya pe ba zope ba iloko bande konaye priorité na famille moi si bisoti mais so bébé eloko na zuango wapi po ya bina benga ya na tuna ya so ye ne bébé lati oko tuna été habité na benga ya na tuna no ya pour na mona sens té moi est-ce qu'un tissu de roi ça que so doit se dire dans ma bé mbala mo chimtu sabi na tuna yo na benga ya mbala ok ko benga ya té ndeba ndiko avouer tala tango kendaki tala kutu ono to expliquer ah do binini bébé alalaki awa na mbetu oyo ngaku nalali yango te bébé aelala po bébé abisaki mbala biki tout ça so bande côté a expliquer bébé expliquer mbala ki to bande côté ngana soye baba ngeza musika na budi azali ko eska vandaki banda ko nyoko la enga na mawande na soki akovanda pananga aboy ko le bambia salaka pa ya mado devrait bien baby ngana présenter qui pas na yo cousine abi te baby oza asa cousine na minote abi oui a cousine biso pété devrait sika bise mona ba mabala na yo nani ngoko msanga soki nani lelo na boyo to kati yango esleli awa mobali ko bondi devrait bodo wa fond porte OK donc ki ngapi na yibi ngelo côté ngapi baby ke ba Congo OK c'est vraiment ya solo ke na ba Congo je na bisa oti aki kamba su kamba ba 17h de bras ko bien ba 6h de ba benga ya bonjour ozanda ko ngabi bwana baby ngabi te baby azate baby a voyager yo même baby asalinga ngabi sani a expliquer on a tout expliquer bino a pour na tamana ba de lango souhaité ah et salinga passe ya vraiment baby mona ngaza bizela bongo ngabi na ko yeba ndenge nini na ko yeba na boy ko expliquer de wa asaka pa mado na bengi baby donc kati na baby ozabi ay mama to ko na kamba déjà ngabi ko zonga mkolonini to zonga dans 2 jours ngabi message dans 2 jours c'est raté photo ça ba tournage et ce film c'est ça pombe na ko c'est entre film pomba na ko c'est bloma bongo et c'est moment kasi na oya kasi lobby ngabi OK c'est bon ça ngapi loté donc akati c'est na filo ngabi ya finabi filo bol bola kisa tala ma pose ça certes ovana na il faut na expliquer bol tala boy mwana oya sali ah tendresse kogangele te aza mwana azaka na biso awa na ke ba prière akoya ngabi ah poni yama do penza bengane pona likambu oyo ay ko zonga so pa na ngai na ezoko asalinga donc mwana nda bangita sai de bras do ko salanga ngo merci na ici to bien so na filo aya to seki papa au séance to lali to ki na papa au séance à l'époque na mwana rigo na filo to sika moko Lali na tongo ba faire ba 10h tout ça j'ai dessiné filo na teke ba 10h 11 tout ça j'ai dessiné filo na la tipanga depuis 1900 non si je me trompe pas 7 ou 6 na ta sous talenté on l'a tapé na talenté la ta talenté au mona nga to so madame ko na talent te non na mona talenté pour yo za déjà mbinga ko bossa raison yo za da mbinga déjà talent na iba monter mona ba basket ba racer na ta talenté parce que na za na prendre ba genou na za prendre ba genou na ta talent trop na ki jeunesse ça trop ata ko bina na talent pardon ta maso e ko ndezwanga problème escalier nga mata vraiment escalité nga mata vraiment escalité to bita j'ai dessiné robe na ma luta singlé il faut que j'ai dessiné filo to seka papa to ta be moi na côte avant de rapana na butu à côté tant à côté ay mbi sa gentillesse ay ko la nga pondu liboke moko pondu na ko ngaba teka 300 francs moko baby yo uti voyage ka pondu na kwanga pondu moko na kwanga natali baby bien na makolo baby makolo poussière kamba mona kion exactement le propre pembe na biso oh mono mbala mso akenda kamba ya solo ayaka poussière penza omoni penza ayepe poussière apena bakwanga ayepena biloko mais kamba oya ya créaka ayeka na kwanga moko ni c'est que ando kenda ko bomba mapa avec pété da ba plan eko je ne sais pas ayebité asaka numéro ya papa wana te akipe numéro papa na numéro ya bébité ici ni nango tonton wana na influencer Deborah baby tonga avandi baby mamno so mbala Deborah bi mama nga sombre tati Deborah te awanga naka awanga neta zo pema elle m'a comme elle respire maman a te kumvona mwana mama madame maman te tati de tout ça que celui que tout te tout ça que biso so bika ke pas sema na kimbangiste biso nyoso nem so tati Deborah bi baby
olobaki na mobali ya Deborah nini lobi tango ozalaki kuna tango ozalaki kuna mama epesanga wanga likambo tangenga na vérité na beti mbata mama te abandi kolela mama je jure nayebi loko te mama je jure abandi kolela nayebisa yo aleli ngabise bebe osaka nanga na kota na zuni na beto na betaka die donné na voldi na joeni pesa loboko apeli ko pia wana katika album na bete pia abisi na bete pia ndeta fufu na zui tant nga bete 3 ans nga kimane bete na masoko faut éviter ko bete te aloba vérité maman na loba vérité ndé ko relater au nyonso na lobio oh ali ki balala ki wana ye moko a relater na so balala ki wana aolela alala ki wana ko alobi avouaki ke to sala ki penaye asengi pardon sincère ke la sala ki penaye tant déjà mutu alala ki wana basengi manomba ko sa pour na zante ma loba blog soir bah mais tant on bete on est ka film buto da ki pe talent bete ki na talent papa na bete juste na talent talent te na déjà juste na vana na robel puta na bete na pour le bete ki talent papa talent abi talent aba ne longi cicatrice na talent talent il fait ko tali doucou talent ça talent hein j'étais to benga ngote ba za ba compresse te ba compresseur compresse si ba talent mo za boité wana za talent to benga compresse comme no benga wana talent za songe so ba wena polo boko nango so na ba mon même micro donc na ko se reste na boko naeza so na loko na ba yo o fimba pe so comme talent na bambi na force il faut que tu doucou il faut que na cicatrice ya doucou peut te ce que il faut batonga kotonga oui soit tongité doucou normalement il faut vraiment batonga normalement battre le baby wana bien placé la question est-ce que cicatrice ya doucou ezana batonga c'est archi faux après ko beta baby bongo na kei na pesi mbonga wenzi tonga sing pardon sincère tonga motema bato na sai na limbisa ki mwana aza mwana so asembona tumbai nebeka ke ni nengana sala po yena Deborah du nengana longoleka na ndoko po déjà sali oza mabe asa ko abominga Deborah c'est mon sang Deborah za leki nanganga mwa liboso Deborah mona misa tout do asalinga mona na baby ya ko asenga don nebeka ifena bilongola baby pembe nanga pourtant ya mado awanga naka mais mado lubana nga te ya za solo mais koto ya soko to lokuta oui ba vérité ni donc ça on a confirmé maman bi yango ya mado bengana ka on ndoko azaki na raison ayisenga ba pardon sincère maman so tikinga place ko kende zate maman so kanga mwana na maman na ko kende amil leli ay ko limbisa e filo peut-être limbisa ozonga la société isili na zumbonga on dit na PC ayebi ona oloba baby yebi mamna olobo na PC mo zaki asomi loso angola loso mi alambi loso na soso to li na PC mo so ba secret ali so ba secret ay ko tana téléphone le toyi allo maman na oyebi senga maman nini après akati te maman binanga na ke sala 10 semaines kuna mo na tali filo ngabi c'est bon na si filo mo no soni ou te sali ma bé oyo asali à se comporter ma bé conscience ces autres dérangés mais le problème est zaté azu ba piquer kiblamba kangisi wana je transport na PC asimi nzela aki après 2 semaines baby aye ko benga ba bité maman bango lobi avant na kuna nanu après nanu est-ce que azonga ipela pa na bango kuna solo là je sais pas on doit moniter la circulation to li solo na za ko moniter vérité na non monité et ça la bâton et belé aye ko benga c'est bon bilamo na za na ngiringir moso ki ba ko betante ba beto tekendo zwa akenda ngingi ba simba ite ba sele to ko ba pese blo na kenda na biso na baby ba to ba tala biso nani asali mutu mabe bino moko allez-y comprendre bon répondre bino mo na ba commentaire bon ça va deuxième étape est que yo publier qui est na Facebook merci beaucoup le publier et puis ko publier wana esuki ka bon te se dit oh ya to ko na ko te mana ko ta ko publier dans un téléphone nanga mama so bana preuve à l'appui preuve à l'appui na sama mutu o ya publier ki baby na za na groupe nanga ya WhatsApp ya sans tabou les amis de tendresse kuna to le bana to le bara de tout et de rien to le bara nyonso na groupe nanga izana bato poto na bato na biso ya awawa groupe nanga eza groupe à délire
to sekaka na groupe na Vincent Chilus pas zalaka kala ils groupe c'est et celle déjà ba 5 ans groupe na baby pas ibi groupe ngo il pas ça na kati azana kati joue à fond na groupe pas Jerry Cobetox bébé za kutu ya zako ça to Jerry joue to tourner film ba maman akanga boué ils film ya Jerry Cobetox ba maman akanga boué yaka jour ngonde baby a au jour c'est là un groupe na ipa yebi nzena na Luka Vincent Pazali na kati na groupe na ipa zalaka kala Vincent banda longue groupe 3 ans ngo banda longue groupe Rumeli membre na ngamo ya groupe azara pe na Congo ate azara libanda nde na monité alors vous êtes patient à observer ba preuve il y a le bar avec preuve voilà donc la conversation on a ilou si na zoki idée ko tuna ilou question yo il y a combien créer conversation on a ilou na privé parce que Vincent benga kinga déjà elle s'en bébé c'est l'émission alobi nga na publier mutakala na betier na côté lenga na muzindo te de parler na ko zo idée photo be mutabora kingo isa jeune ngo azango Sylvain ça yeyo boka ni to bandaki na epona leki na besoin za pena ba preuve nanga alobi ilou na biso na ba photo ya actrice wana o boka na groupe zo kingo wapi na mwana be na WhatsApp zo appel audio zo yo kanate na voice yo zo kingo wapi na réseau na musala est-ce qu'on a zali réseau za bien te bon ba photo na zo ngo bana wa moi sibele mingi mbana poto pena groupe mona za ka eza mingi bana poto bala la page yobi ke kuna fait les louis bimi bon baza on rapide mingi batindela ngai biso na za ba groupe c'est ça mais yo ce bimi wana ngam wana bombia ngona kasi na panza ngo taka sirène na soko wana za ngona mabele na panza ngo yanga moko o bomba ah la sirène dans la boulot boni yopé ça elle est bien yo qu'est-ce que réponse non Ngeko bimate ponga sala buzo bana te je me respecte franchement je te dis tu es mon frère je peux pas te mentir donc voilà donc il faut se rendre dans groupe quand tu appelles un groupe bana poto on a qui yeba pe mon bolle kana kadi yo réponse né donc là on a admité non ko tina numéro na yo kuna comme ça admis mon code ça lobby parce que maintenant on est trop occupé non poste numéro no kuna comme ça ba ko agiter c'est ça. Ah ouais, il était clair à l'objet que groupe moi bana moi poto. Il parce que azwa ki yango. Parce que il sanga place wana na ba taliba ou ba hôtel biso. Est-ce que zangam na publier yango to ezamu tout suite à publier yango. Bon ce que allez-y comprendre. Tu n'as papa. Après yo ça qui master on benga pe baby. Na benga ki baby. Na benga ki baby. En tout cas, on a preuve à l'appui. Bon, conversion, on a baby na peine normal. On aura baby. Or, qu'il y a un groupe de photos de côté qui, ils ont un garçon prince, ils appellent chroniqueur. Ceux qui peuvent créer buzz na yé. Azu photo na tindeli baby. Est-ce que baby va publier yo? Baby pas nan, tina un lien. Au lien, c'était qu'à photo, tina photo. À mon baby, tu ne photo en zouap. Il y a le baby, il y a qui baby qui a azu yango na groupe, il y a tendresse. Et non que tendresse doit publier. Moi, ça va, l'homme te rebengana pour toute sa émission. Bébé Pandimi, bébé ABC, mon bébé bébé Mora Bengi Vincent, parce que c'est la émission na bango. Donc Vincent a sali émission na bébé donc Vincent ko benganga. Moi ah comme boy c'est que dans les muta groupe nanga Prince a sali likam. Na tu Prince photo yo soli na baby. O tenga tineka baby photo na biseke na zone na groupe nanga ko sala ngonde ni beko groupe nanga ba voice ba groupe et ba photo ba vidéo ya groupe et tout quand on passe groupe à délire et aucun d'ailleurs ko bimisango na sikela ki Prince o tena bien là o tena c'est bon tina numéro bébé tina phone bo tina numéro bébé ma bébé mais c'est numéro bébé ezo le katé ezate ali na deuxième numéro bébé ya bien bo est-ce que bo ka conversation nga na bébé téléphone nga appel normal et enregistraka téléphone nga appel normal vraiment franchement et enregistraka. Vous avez une conversation dans la baby. Bengi. Cordon. Allô? Allô? Oui. Baby, bonsoir.
Bonsoir. Et ça m'a tendresse. Oui, maman. On dit maman baby, babengi ngama kelele ko na sana ndako ya biso so ndako. Balobi osali émission, obi ke ngana publier photo ya mutakala na yo. Nene banana ngwa biso ke makambo wana ke ngana publier photo ya mutakala no tele benga mama. Prince mutatinde. Prince mutayebi yo. Prince. Prince mutatinde lo ko banga no te na ke porter Prince plainte ko bombe lo to ba ke Prince mutayebi yo. Oyoki mwana nga. Oui, oyoki et puis lobby ngana zala besoin na oyo ta na émission na et ça na France Katabubu awawa oya comme ça obi ta presse na presse zo wangana baby na zana butu na WhatsApp yoka mama yoka mwana atindelinga photo wana et prince ayebisinga na bina WhatsApp oui ok photo wana olobi ke ba publier ngai ngana tune yo photo oyo yango wapi loba tena ese photo no yango wapi ngana moni photo wana eza que nazala poitrine boye nazali boye na mbetu eza photo telefone nanga bayibaki mutu ayibaki nga telefone nde asalaki ba montage wana na statut ateki na statut nde yoka ngai naza na groupe nanga WhatsApp asanta buja soko bi groupe ngo ya banda kala wana oyebi yango todo ngi wadi groupe wana tile existaka photo wana eza na mutu ya poto aboti yango na groupe ozolanda aboti na groupe na moni photo donc mais oh bébé tellement que nazala numéro na ote na luki numéro na zuite lelo nde prince anu kasinga numéro na mo numéro na ote nde sikoyo prince abenga tosala émission wana défendre yo ngabi baby c'est que bébé bi publier te pas publier nde baby mais si on a ceci ye moko aza komi publier baby aza mwana na nga ozonda na wana etaki lobby après lelo ebengi na bino mama tendresse espère boki o de soleil na baby si réellement si nga c'est la baby ma baby obenga été nyanga bente ngaka yambanga bongo te ye moko na munoko ne alobi nini ba yibaki ye téléphone moto yibaki téléphone wana a monter ki ba photo atie yango na statut boyoki mais on continue obengo maman na benga maman na respect OK bon appel tango to ça me pas Vincent et puis on dirait azaki na azana ndela azozonga so na seki mbanga bongo te ce qui pèse que na publier ki nga ba ke mama na regretter ndenge o publier mais boyoki ye moko nde alobi eza baby ye momuta alobi bon tendresse au clarifier tellement mabe eza wapité bon on a tout de suite comprendre dango très bien il y a likambo na bon na bigi eza touché ko comme on baby aza mwana na yo asala ki ba mama Olive atamboli ba mboka boye na boye elo ni sali mama Olive benga na ye en tout cas na ebité vraiment na ebité parce que alobi pa isu que nga to sangana to se comploter na bato ba théâtre pour ba longole côté maman Olive tendresse numéro net 1 ba tutu bana poto oto ba tala émission o ba tala ba vidéo tout maman Olive sana ba comédien ba moni lunganga tendresse te natikala kozala te ba voyage na mo batikala komona ngai te so na créer jalousie en guise de quoi na ko se comploter na makambo na ndenge nini pe na contexte nini ye moko na munanga so ndika na émission na salaki que ser na bango église za na poto ndem tasaki yango bongo baby place ozali wana obiyebi mo mutu tindaki photo na yo ye moronde bayibaki téléphone te et comme ba jeune ye un seul gars moi alu comme pour Vincent lobi ce qui akende pas baby basala émission pour baby a démentir makambo na a se laver pour la publication de photo na ye wana depuis se laver yango bani ba potanga bêtise non ngana olinga ngote répétition de seconde via mutu je suis mal répété na minute pour na makamba baby wana ba mayele ba sage ba mo que non na combien o ngana ibe lote bon tout monde qui na suka na nyoso to kenengani na justice il faut alaxanga preuve vidéo on ngana obeta ye na côté 6 na betier ni nezoki ya mibale alaxanga bible mona ndako nganga vidéo ya misatu alaxanga place on ngana publier ki photo na ye so bilamana ndako nganga vraiment tendresse est-ce que vraiment azofana ozana avona pananga aze le côté so même on n'a pas nganga pona zo ba chance nya zaki nango tam susu po ba zoki pa maman Olive wana ko de 2016 maman oloba papa
Avant en 2016. Avant en 2016. Est-ce que 2016 maman on a une chance na soit qui bazwa qui biloko mais anga za pe chance wana te. Le biso to qui biloko oui que to ça que ma bé. Mais à l'écart en zelani ya maman. Mais pour nanga so na qui baby mais na lela mikolo na mikolo. Pour na comme na famille présidentielle et que na za lelo dans les néa muto moi on dirait craquer. Il faut afuka masenga nzambe pourquoi lelo azo se retrouver bon et puis ndenga zawana baby yo temo ko zotambola na lokuta mwana muki kaka makamba mibali et biso mo legal kaka o baba kuluna babeta ki so bazokisa ke awa bakamba kaka mibali mobile a desevaka yo mwa mkena age kama mama mibali bebe ko zotam o continuer ba classe noté age mutu yo zoko mama mibali baby net yo o zawana o tamoka na lokuta na vie na yo on était pas soigné taraté oyebinga bien on était pas soigné taraté ezaka nzambe ya likolo na ya se o to pemaka oyo lobaki pa 26 à la solo ce que ça le kuta okomona oyo kokomela ka na bomo no ti okufaka yo moko dossier côté wana yo moko okoyeba te dossier ta ke maman dossier ezala ki alia mbongo nanga teza lala ndako nanga teza akota makona ndako na biso teza lia mbongo aleki nanga deborate yoka mabeto saka na se okufuta maka na se awa yoka tiana se esa ko ngene memela ngambu akoyeba te tiana se esa ko memela ngambu oyo akosala pa mutu oyo akosala pa mutu oyo kozongela ye aoyeba te réputation nanga te bon tiana se tant que moi na yo boko luka ndeni boko sala aza mabe on a monique ko boko ko sungu tuna vie za mabe tout ça la ka batu mabe alors so même mutu akufa tika yakufa bo sunga sute poto bo sunga mabe zo zongela bino kaka poto te ba nyoso ka ba ba sunga batu ba zo waka mabe mabiso attention to boto amtama ngaza ngota mabe te ngaza ngota mabe na batu te ngai j'ai des limites na ba délire nanga le ba te ba kamata na Karine ko ba sola mais oui Karine abomela nga de côté c'est pas guerre loyale aza Karine na makamona azaki lokola avocat le avocat mona ke client na ye aza fautif a côté les katiko to ko a ko ya kaka et bien na makamona so nga banga avocat ce qui hérité pas bengue bo solo la paix hérité to zane mboka moko so ba te bango lelo baluba na yebi abaluba te ko tabo tata na to na ba parenté ko tabo tata na to na ba parenté musika okendani ba guerre bon pona Bercy ngana kenene bon na kenene 10 hérité pe hérité ngana taka hérité te ngana to kende Bercy na taka hérité te ngana taka hérité te Bercy pour hérité de ça na volonté abomande ko na ngate de l'autre c'est pas que hérité il paraîtrait hérité de bimisa mais hérité de bisete mutu moko pe mbongo nde a pesera makambo ke pour hérité on va bien Ozolanda et donc na sens on a donc ngai internet tout ça ba guerre loyale ce monde la guerre est loyale et comme excusez comme il y a ba rancune et comme motema mabe na kindo ki na jalousie n'attendra si j'ai un problème je parle dans le lobby et s'il et bien ça prêt à pardonner et c'est l'une de mes qualités non ngina singela yi pardon est-ce que ça papa ko ta ko charge makambo oyo yebité te tant que maman donc yé à reconnaître te à lobby na télévision te makambo lobby za lokuta na ko pardonner ka été na vie na ba ka za na mikumba ezaka lala ndako na ngati ezaka lala ndako na biso te ezaka lia biloko ndako na ngate ezaka lia biloko ndako na biso te ezaka makambo lobby na koselié ezaka lamba loso te to lia na yete tout se paye ici bas mais il y a personne qui est au-dessus de la loi. Il y a personne qui est au-dessus de la loi. Merci beaucoup, on est genre à la fin avec Tandros Kibinga. Moi na mulu banzo to pete je sais garomi da retombo quand même. To luga to tiana c'est to solo la comme de. Merci à vous, peut-être sur confiance tant au milieu pour en Afrique Leng tout ça la comme de. Merci à Peggy qui était derrière la caméra. On est avec Tendresse Mambo Alobi apena montu te message passé ça peut être humain. Alors vous voyez regarder alingi expliquer bino comment est-ce que Marambo et Bandaki baby yepé Rigo Rigo on va pas kati faire na côté na émission o bébé ba ki Rigo azalaki ok jour na beta ka tu ngana filo papa c'est un azalaki te Rigo pas exacté dans lokuta na lokuta et puis ba ke filo azala na restaurant na France filo être na Paris filo tu dans un restaurant te filo bola ki sa banda botama tu dans un restaurant te si lokuta na lokuta où allons-nous Tendresse, mot de la fin avec tous tes fans qui te soutiennent. Bato so bazolanda ngai
nazwi bapele ebele ya basali na nzambe ya mama moko azaka na Suisse fona tanga ate nga petro asoyi nanga mingi mama ngo vraiment te na omoni mama ngalo binanga lo mo abinanga tendresse auparavant nazaki koza kobanga na yo pona komono ya sirène mais tango pas Vincent tango expliquer ki ko pesa explication ya kombo na yo sirène komono sirène en tout cas c'est qui nga bien alobi nanga par là na sepela ki c'est ça comme sirène bien ngo la banga ba to ranzora na sirène na sirène de la presse na ça alerte de la presse vous comprendre ceux qui te mais faut accélérer la sirène de la presse pour comprendre odando qui a presse et puis à part ça bon moni mutuka ambulance ezakana nini papa ambulance ezakana sirène elle a wa alerté so wa ya ko alerté so to bango eza sirène ndoki ou allons-nous yango moni maman na biso oyo abenganga so tellement ba verset biblique ateyaki ngai vraiment mingi abenga kutu naza princesse du créateur donc à fortifier nga binanga baboka kalibanga na manga ya côté là et tendresse abinanga mama kambo yeli oboy abi bonheur ezoye la makambo bezoye lo siko kalate donc okumisa nzambe ntongo ekomela yo kumisa ka nzambe no koma mamango kiminga mama alobaki HB bon voilà comme HBM Elena Manzila Elena Manzila HBM Elena Manzila donc mama wana atenga mina prophète mo azana Londres comme on est kiminga benga kinga pe mingi basolo nanga ba ko sola nanga vraiment mon numéro c'est plus de 243 89 96 25 430 plus de 243 89 96 25 430 moi quelqu'un m'a banga na Facebook nanga Facebook na tendresse dibinga na oyamba mutu sur ton téléphone so benginga bozwanga moko na WhatsApp même appel normal na oyamba nanga kamona moto te naza onga nazali bomona na bité naza bien donc tendresse dibinga la sirana déjà on invité déjà lobby l'anniversaire ya Peggy Bokele notre cameraman qui fait oui naza tellement moi mokie na bingisa malo quête Peggy tozara ndinga ba kapela tonde tozaba kapela en tout cas Philombo Lax Bambote belé l'artiste noir Bogard de la presse mon fils Dieudonné Khalifa voilà mon joueur on a star nangamo donc tara moi nangamo na soutenir à 100% et puis na ba YouTube balinganga bana membre na surtout liboma na Karine fou de Karine la fille la folle de Karine fille moro bouyaza na pe racho bon Bambote ba musique tout le monde balinganga tout le monde balinganga o ba finganga bo finganga parce que vous avez des sentiments bo linganga et puis bo lui que bo signaler ba vidéo nanga OK où allons-nous bo signaler la vidéo et té abino yo signaler vidéo nanga bongo bomo ina yo nzambo apesa pema na bomo so ba signaler bomo ina OK nde wapi merci à au kufa cimetière tombeau merci ouais le côté signaler vidéo nanga ngape na ko signaler bomo no ka pa nzambe où allons-nous moto merci à beaucoup merci à Code Mboka ya Willy mon chéri mon vieux merci à Miss Inzor de Gab merci à Code Mboka ya Willy mon chéri mon vieux merci à batuto balinga Benji Benzema ba soutenanga de près de loin linga tellement mingi 100 bino mobulu sangai pe bino mobulu merci à Peggy qui fête son anniversaire demain Tozalawana bon anniversaire à Peggy joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Peggy Bokele joyeux anniversaire où allons-nous Peggy merci beaucoup à la prochaine ciao bye bye L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.